Alataka bongo mon alati sexy mon alati bien pour batuba zwanga na kashi mon côté. OK. Pour son a memi trop sexy batuba bouling na ba ndenge ka yo mo mo kinenge bulaka. Mpo ba yebiso mo salati sexy ngela sa ndumba mais un sou mo sana za ndumba te. Netinga eza cop nanga na salam sana nga yango senga mon alata sexy parce que nganta na kola trop papa sando yelanga ba kilota awa. Mama alors mbongo. Nzembo na yini nikuko yembela biso. Botika ngai na yembela Yesu e. Yo alangwisa motema na ngai. Oyo wakomisanga biyemba yemba. Yende Yesu Masia na pona. Oyo wakomisanga biloba loba e. Merci. Mbote na bino ba bozolandanga partout dans le monde. Mbote, bonjour, ça dépend de l'heure que vous me recevez. C'est votre humble présentatrice Dem la Léopâtre de Brakondenda. Moi c'est Mokose, moi c'est Matata. Bonjour à toi aussi, maman Nana Efi à partir de Londres. Maman Moté, maman Lamou, maman Yabani Bélé. Kaka ndenge na ebisaka bino na chaîne na planète Nana Efi. On a toujours de surprises agréables. Kaka ndenge na ebisaka bino tozana mutumoro boya sala rabino ba bien. Si je le présente déjà boando tout nanga ba question belé. Donc linga moka se présenter et puis au solo la naï je dis déjà bonjour maman Béné. Oui, bonjour. Tozali liboso ya itando toingi o pesa biso mbote o lobana o bazolanda yo moi quelques mots avant de fongola émission na biso. Bonjour na batunya so o bozolandanga. La linga bino mingi kande bino bolinganga to s'abonner à la planète Nana Efi. Pas gros bisous. Merci beaucoup maman Benelelo tolingi to solo la nayo. Et ce qui oko permettre nga nazalaka un peu curieuse. Mais likuno premièrement ningi no naye bana vie artistique na yo. Ba avantage nango eza nini? Oui, bah avantage ezali hein. Bah avantage ezali so ça comme ça nous malamu za ba avantage na yo. Okuta na peka na makamoka bien ou ça la ozwa. OK. So respecter comme sala na yo. Parce que na ko bimisa nyoso te. Bato ba yebi ba comprendre kaka. OK, merci. Est-ce que koki kolobela biso pe ba désavantage nango pe ezali nini? Parce que so tolobela avantage to que des avantages pe ezali. Oui, eza nango parce que musala nyoso taka musalo sala. Ezala nango petit. Avantage ezali ba désavantage ezali parce que faut koyeba ndenge nini ya ko balabande nini. Musala nyoso faut yeba ndenge supporter. OK. Okondima te ondimaka bozui. Oui, ondima bozui mais yebaka pe pasi pe kozala. OK. Nazwa karaté nazwa ba mona ngana na jeep na nini ata mutuka so sombi car osombi suka ekufa tango ekufa esengo busa mbongo yango wana. Merci vraiment. Tenebi ke bato bazolanda biso vraiment baza rassuré. Babi en tout cas la Léopâtre dem oyambeli biso mutu banda koluka. Vraiment plus c'est comme maman nanga zali lobi en tout cas mona nanga nzamba pambola na yambi ngo na kombo na Yesu maman. Maman Bene eloko nini etinda yo oya na vie artistique? Parce que toyebi amsusa mutu satela nonde na mona kanani boye apesanga posa azana bitite justement posa kotala mutu ndetinda aya ndeti yo rikolo kokotuna mutuna eza eloko nini epoussa yo désir wane bandaka ndenge nini ti lolo to koma na vie artistique na yo? Oui, ce qui n'a lobby na linga ki mingi monde ya théâtre na koki ko ça peut na ko saté parce que mingi ngando linga maka musique. OK. Parce que na yimbaka ngando linga mi maka musique vision nga ezaki maka musique. Mais siko tangu nando kota la trop ba film nigérien. OK. Fi ando ko sepel sanga. Na ba film nigérien ezaki na ni Merci Jackson. Merci Jackson. Na
fi a joué mwana mboka nani Ini Edo. OK. Ba style na bango ndi yango bande ko sepelisa nga yango salanga vraiment na kota na mondi wana ya théâtre na sœur na nga suna pese mbote skazalu pechanga sœur na nga ndenga jouaka yango ska pesanga suba posa ya ko travailler vraiment. OK, maman bene ningi juste mona yeba. Nande to salaka oza na monde ya théâtre, monde ya YouTube. Est-ce que les amabete deux fois na landaka yo? Nzomona mama lati sexy, er moko lati bien, er moko sexy. Siko na deux faces wana. Tuki ko kangande ti face nona oyo wapi. Parce que na yebi ke tango pelaka. Tango betaka biloko wana bato nyonso batikalaka bakoyaka mayanga. Non, na lataka bongo mo na lati sexy mo na lati bien. Pour bato ba zwanga na kashi moko te. OK. Pour ça na memi trop sexy bato ba buleng na ba ndenge ka yo mo yimi mokili ndenge bulaka. Mpo ba yebi so mo salati sexy ngela sa ndumba mais un sumo sana za ndumba te. Netinga za cop nanga na salam sana nga. Yango singa e mona lata sexy parce que nganta na kola trop papa sando yilanga ba kilocha awa. Nando lata sexy ndam nene nanga. Otambola la ngapi yosko loko wana na ekota de janga nanga sona lati serse na trouva ngo ka normal ni na za intention mo za la ba so lati loko wana ke de pona sedu moi mobile boso tina le kana carte batu batanga ka non d'ailleurs kutunde za wana abimara mibali ya batu batindela kaye ba message en privé ba vidéo ba nini vu que monde ya YouTube ali a mis en réalité na non. Parce que l'autre fois n'a qui message moi oh non maman la Léopâtre tantine wana munene ya mafuta alekingulu nelenge o tantine nini o tantine na tikela biso mipende nga vraiment kutu na beta nae. J'étais vraiment étonnée. Yango mutongo a beta nanga na téléphone oh so mutongo a beta nanga na réalité boyo so yango yo muto yo beta nanga na bita beta nga bitumba ba mbate so beta nga ya ko ngata na bimisa parce que munongo ngeza la mabe yo muto beta nga o beta nga na ndoto so beta nga na nzela na otamba mbata parce que ko beta pesa mbata na bite ba ja ko beta oyo lobelingeza ya mbata te ko betela oyo ngana zoloba abima na yo. Ah OK. Musala na yepe entre parenthèses. Ah muto to salanga na yo. Okandeni. Yo muto to salanga no panga na yebi na. Oh abi pasana ba video na ba tena na ba photo. Mais abimisa. Eloko na boya kana bi titi. Non, okoboya te abimisa video mutaza na video nanga. Yaya e ba ko publier batu e comment pesa batu ba circer. To bando yo kelongo son na kala. Au moins e ba publier ngona ko tambola na njeti. Ya so ba publier yo. E pesa so ba marché ne bi bali ba oya. Ba kope ko yel maman agence c'est comme chaque jour na comme aux mbongo. On comprend même bi bali ne ba ministre ba ko landa ngai. Parce na neno so na bo publier nga. Yaya ta yisa mutongo a publier nga na za posa na asunginga makasi na personal lela tata na nga finga lelo loba finga loba na finga apa obaye nai boss ko tongo na oya ka leçon de etika la mibanda yesu mais oui ali boma isa muto yo muto yo izana ba video na nga oza li boma en tout cas na talo ko anda ko ezika ita yo. Merci beaucoup. Coco, gardez votre cadence. Nasepeli vraiment. Je vite compris ce que tu es. Vous êtes vraiment ouverte. Parce que ma question, ils ont liboso nabiso, ça vraiment ma question, mon refus, la ouverte. Mais oui. Verbe bazo la nabiso, verbe responsable. Tala kaka maman moté, maman nana et fille. Nebika kolanda on a libota mobimba, akolanda on a nana et fille, maman ya bana. Ba gros bisous maman. Non c'est là, non c'est lokwana. Moni lokwana. Oh la kenga. Yaza maman motema malamu yeso alaki akokisaka. Mais oui, femme selon le cœur de Dieu. Gros bisous. Taka maman foutela ngandako. Maman fin du mongo. Taka $100 et la première foute ya maman so cité. Garantie katani. Merci beaucoup. Maintenant nalingi bazo la nabiso baeba. Nani aza bene, benaza nani asalaka nini à part vie artistique. Abota te aza
occupé, toi occupé, t'es marié, non marié. En fait, vraiment, nalingi, bobete la biso li solo na yo. Comment ozali, ozandenge nini, bandi ndenge nini. Vraiment, maman, nabi kozam ta chocho. Lobela biso à long et à large, parce que tonton Ro qui est derrière les caméras, alors zoabiso malem, toi après c'était. Oui. Tolinito solo na yo, à vous la parole. Ok, merci pour la parole. Ben Ilonga, Babi Mwasi Nsambe, la Cersure. La Cersure, taka moso ma belle tonda papa zwanga bien. Zwanga vraiment bien. Ba mona rango ndenge za na bamba ke loko tena ma belle nanga minene za la nyoso yanga minene. O nzamba pesa ngai. Omoni Ben azaka Ben o bino boyebi. Ben en dehors à théâtre ya ba émission na ye. Na mukangi suki ya makasi ya na kanga basuki tiba koto kuna. Na mukangi suki moko ya incroyable na kanga suki en plus pena wana mukolezali ka bokambo yango Ben o alo asekui ça sécurité surprise mon on sait les minoka ya makasi parce que bomba kaka mais Ben abota ba obalandaka émission Bénédicte na loba vérité na bomba te. OK. Ben abota za mama ba mi balé. Mwasi na mobali. Yango wana ti. Ben obo mona azaka na ba façon na ye, avanda na ye, na Palestine na ye, afutela ndaku na ye. Azalaka ye na bana na ye. Abokola bana na musala obo mona moko ya okanga suki. Yango nde sala na lesa mwa bana nga matembele ilonga bota balate ilonga célibataire muto nyos aza bezo bala Bénédicte Bénédicte ana bana mibale tongo zo luko yepa Bénédicte yebaka azana bana ko yeteka pona ngai yaka na bana na ngai yebaka na azana bana vous comprendre. Merci. D'accord maman Bene nayebi ke na monde artistique vous allez na face belé. Est-ce que vous savez le bisu lo mon côté un tozonga na bonne humeur le bana ta émission te lo baka poto yeba vraiment que la maman Ben la sexy tolinto mona mo eloko moko boye ya artiste ndeka rezalaka poto ba ke non artiste pas les cas qui na plateau mais oui on est à boulot tala non comprendre te nebi te yo muto otala nga nanu nebi te soko za ndenge nini tino vandi na yo ovandi na yo pa na yo omondo muto olukela makambu te ya lukende makambu ndeza Bénédicte babiso moninga mosa mpiaka baso na mosa ba $5 baso na mosa ba $10 e buta mo mobalo tala vanda na ba video na yo oyo zwa wana ya ba vision pour na Bénédicte on comprendre moi je na kuta na poule nanga moi je na zona poule nanga na ifakata mukona na saloma bi on comprendre beaucoup vont te vont na okabandu ko luka nini ka okay loko mobo so ti base na moko boy pona ko baby sa réputation ya Bénédicte na ndeni kindumba nanga équipé te na sala kindumba pona mille sa vie nanga na sala kindumba pona igesa disa na sala kindumba pona yo te dans le bon eza na mbala suka pemba liboso jour na ko yoko na kombo nanga na kato biloko wana o tambusaka wana. Merci. En tout cas, merci. Bravo, 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 maman Bene. Nous avons vraiment talent, Isali. En tout cas, est-ce que nous avons une question banale? D'accord, tout nayo. On peut permettre là. Césaire m'a bêté à nous répondre. Césaire m'a cassé na kimi en tongo. Maman Bene, est-ce que vous avez une hémorragie ou ils ont ça là que l'artiste bazo kufa loko là-bas na soso. Lelo oyo, lobby oyo, lobby oyo, lobby oyo. En tout cas, eloko wana na manako luka. Mutu nini akoki répondre ngana mutu na wana. Tant on a dit que non, maman Ben a invité na j'ai dit gloire à Dieu. Donc on a profité. Malgré ça si j'ai ngate mais na profité na luka na yeba parce que na ça ba 1001 questions na mutu nanga. Donc on a ba maman Ben aux na monde artistique. Est-ce que koko yeba eza nini oyo ba artiste na biso lelo tozo perdre bango? Mais en réalité non on a nzambe te omoni de totambola na vie et là quand nzambe nde mutayebi
nzambe nde mutayebi mpe nzambe nde mutayebi ntina nini liwa ezokɔta na monde ya baartiste omoni kozala soit comédien soit kozala artiste eza kaka passe faut supporter makambo ebele faut de un ezali convier eloka mutu te d'accord koyiba eloka mutu te kozala mpe jaloux te parce que soki oza na biloko wana na kimutu ya mabe yango mingi bazokufa parce que na ndenge nini mutu mosusu amoni moninga lelo nzambe apamboli ye akomi na mwa car na ye soit asali succès ayokeli jaloux ntango ayokeli jaloux suka nango akende wapi ok place ya mabe soit na bapoudre mpo makambo ebele eza na kati yango ozomona bamosusu akufi na maladi boye enso atambola epe bien te esi ndako akotaki soit akendaki osimba eloko moko bo mpo alekisa moninga ebeti moninga na ezongeli ye moko mpo eza mutu nyonso te eza mutu nyonso tu te bao bamekaka mpo so omeki na mutu mosusu boye ebeti ezongeli yo moko okei parce que erataka te ndeti moko ya balandi na biso ayebisinga abengi nga ayebisinga non la Cléopâtre nalingi ndeti nakoma monene ndeti mama bene est-ce que mama bene akokopesa nga ta formule te eloko ya melaka oyo eyesaki monene peut-être yango wana moninga atali yo moni bene kitoko monene nga mpe naleka nakoma lokola ye okoloba na bato oyo baza bakobinga bango baenvie okoloba na bango nini bato wana mama oyo oza bezo koma lokola bene melani loti bene aza nini eloko te oyo amelaka aza na kisi moko te oyo amelaka bene monene na ye lifale bayebisanga parce que baye briske baye briske place nazali soki ezalaki bayeki briske te nanga namelone foto nanga ndenge nazalaka bebe parce que nabatelaka yango ti lelo nde nazalaka bebe nde naokola nga nakola monene soki na quartier na biso otuni Bénédicte bayebi biso so oza bezo oyebaka vi na nga baoyebi biso ndenge nini nazalaka ndenge nini navivraka na quartier ndenge nini nde nazalaka nakola monene nanga eza ya kolia te monene nanga eza ya masanga te monene nanga eza ya vitamine te naturel oza bafille mosusu otikala kende kobaka eloko moko bo mpona ya monene non yanga eza naturel mama tontine oyo tunakinga mutuna réponse na yo yango mama bene monene neza ya kolia te monene neza ya kobaka te monene nezali naturel donc depuis bébé depuis babota mama bene soki lobi nazonga un peu na ba question na posa ki na ba mituna na ba réponse oyo isenga kipe oza moyembi yango lelo lotenga ezaka bakestion nabiyano na yo nde ezokanga yo est-ce que soki natangi nkombo ya chantre moko musicien est-ce que koyeba koki kointerprete lenga nzembo na ye chantre neti nai prenons exemple mama Laure Mbongo nzembo na ye nini kokoyembela biso botika ngai nayembela Yesu oyo alangwisa motema na ngai oyo akomisanga biyembayemba yende Yesu masiya na pona oyo akomisanga bilobaloba merci papa Maïkala Mbaye papa Maïkala eti nzembo nini yango ozela nabosani mama Lydia ninyango esalaka soki moto azosambela alela oyekotelaki Maria ayaki na malasi na ye apakola na makola Yesu alelaki ye en tout cas maman en plus nzembo yemisa chanson préférée nango bimisinga maya miso en tout cas la moni don ezali mot de la fin nini tokoyisa na balandi na biso bazolanda biso balandi baolanda merci kaka ndenge bozwi temps ya olanda nga vraiment nde nazoloba mais baoyo bazo bakaniselaka nga lolenge na bango bokanisela nga bongo te luka opusa na pembeni na nga okoyeba vie
ya Bénédicte. Bambote na yo. Bambote na ngaka na pesi mbote na maman na nga na naifie. Na pesi mbote na mutu nyonso tu oyo alinganga. Igesa disa héritier Kapuka Force tranquille. Beau garçon de Paris na bo sanité ya yo angowana. Maître Nzube Maréchal. Babi na pesi mbote na bino nyonso vraiment. JR moto na tembe. DJ ya makasi na France. Ayetaka mutu asala nga po nazala. Na pesi vraiment bambote pe ba gros bisous. Merci. Merci de nous suivre. Merci. Nandenge to solo lina bino. Ba question na bino lelo ezui biano. Napesi merci beaucoup na les grands cordons la poule Gamwanza. Ici Kozali. Napesi merci beaucoup na tonton Ro derrière le caméra. Merci beaucoup na maman Nana depuis Londres. Maman Banibele, maman Motema, Malamo. Napesi merci na famille Nanga, famille Landu. Napesi merci na famille Kondenda. Et puis napesi mbote na bana nanga Michel-Ange Mwanza et Archange Mwanza, mon champion. Et puis je vous dis ciao là. Nana fille.